Comment match est 0-0 finga ba défenseur? Oh. Maman, ba défenseur ba ça na problème te. So yi ba chesa ki bi ndo fingi ba bango. Tokangi bien. Kuna match est 0-0. Faute na biso te faute ya bataka. Bataka banani. Ministre, député, nan. Peuple bosimbi garape ya pays. Nazolo ba poleli. Vizolongo ezani. Vizolongo eza lupango moni balambi te ko banda. Tongo ti 15h ko fanda te po lingi lupango ko kufa na nzala. Nazo metelo secret. Malin, batoza na ticket nzela 4 pesa ka courage. O akenda kotala mutu soka tana espoir ba kateka mati bis. Akoma na vitesse po makanisi soka kota koko akokoma. Vraiment. Le bon coup de l'autre côté pour mon petit trajet pas pamba. Naza clair au 2024. Yo puis na français quand tu tala. Puis na maman, quand tu vas puis na français na kanza bango batumara. So quand tu vas puis na français na anglais quand tu mutumala mo beteli so la passe no nzo beteli ndoki. Ya français na. Indoka français. Taka ba freno na français yo poyo kango bien to kanga mami mingi. Ko deliver me wa. Ba gromo na ba gromo. C'est ça on est pas technique. Na kamwe. Singa kenanda nganga bengana nga. Mao seka. Nganga bengana nga. Oh, Fedi. Ya solo passe. La no za kisi. Oh. Na binga nginda pia peleki. Nganga teno courage nga chabi omutu akisa yaka. Sko nganga so sala kisa za na manyoko mo ka chaka pimbe. Oh. Na ba safo mo besu na ba makaso. So ya zo tuna makamba kisi ngami suna mbala zo kande mbala kisi. Ngaso na vandi timu kem yazo tuna oyeli penzani na répondre mais misu na mbala na sa comme loko umeni mingi ko makasa to tushango te omucha tenga cha bitele mokini oh na ko kisi mbonga bitele mabima ngabinga babinga na muteko simba kisi abikende na memo dene ko simba to kubebisa ngama makambo ebele batakisi baka modelo uti simba njira kindi na sisi ba bengi bana bobwa keli banda yoranga osanga boy. S'abonner massivement. La chaîne de l'année et toute l'année. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. La chaîne, Makamba. Ce que s'abonner, que vous n'allez jamais déçu. Ngabo, Naza, Bungu, Tala, la s'abonner. Merci fidèles chers internautes, nous sommes à Kinshasa sur KTJ Culture Africa, chaîne éducatif, chaîne number one, chaîne numéro 1, c'est pour la cabine de source information, car Daniel Sarabino, ceux qui ont s'abonné à KTJ Culture Africa, au cause de la dessus, bah nous y a bien, bah info réel avec la femme qui changeait la figure du monde, toujours. Mais émission na no bolinga pe bo préféré to kundela bosolo boyebi ke to kundela bosolo et la kabino d'actualité vrai na plateau na biso ya mokolo lelo to yambi invité na biso bo mesana kolanda butulo kola moi pasteur John Lité apetenende to ko décortiquer l'actualité ozoleka na mboka na biso ya mokolo lelo na kosenga na Chardelite ka mwana fumuki mbangu afongoli plateau azwi biso invité na biso ya mokolo lelo pasteur John Lité. Bonne santé. Très très bien. La santé nous met ça mon poids de la plateau de biso. La santé ça va matin chaque jour ça actualité nous cuisine de biso. OK. Et baka ki mon qui les autres qui ne place les autres. Oui. Oya yebite au kama mukili makasi. Or mukili baka makati. Vraiment. Mukili nyoso kukuta kinene ngezombi. OK. Donc mukili ça kwa mai. Mai ya marabiso na modelo ya lingi. Vraiment. Mai mususu kukuti telema, mususu abujaka, mususu alingana kami. OK. Nyoso bango nyoso mai. Vie eza mupepe. Toyoka kaye, mais to comprendre kaye. Voilà. Mais tu es bien kaza. OK. Na ato loti ndoto, ulota ndoto ke kutena kendaki mupepe baloli bakami, mais pour moi na mupepe na misu ezati. Et puis ça comprendre. Et n'a ça comprendre pasteur. Yango moni 2024 eza ne moko mututu foye ba koma ikenge. OK. Nazolo ba pe nazo répéter koma ikenge. Tozo sepela a Jésus poussa mais ba difficulté makambo kala na ya lelo komi différent. Mokili ndenge zalaka to mona ba privilège makambo ngo ici là. To koma na lero tant tozo kola makambo zo ke de kakezo mata. Yokanga très bien. Na ça ka bien pasteur. Nyamo bakangaka na nguma. So nguma lingene bandeli azaka na chance ya kopema. Ta nguma zo seraka pe mapeso kende suko kende ozo comprendre.
mokili comme le gola nguma zo serré soko za mayele to kokufa no noki soko za mayele kengela nzete ningi eza wana cha na kai so nguma lingi tangu mite kubuka na kubuka kantinga panze buka ninzo kanda buki nzete salela mayele na période to zapo bima na période oyo ko c'est la mvutima te nazo ba clair nzambe apesa mutu nyonso mayele to kotsa makambo etali kokola na molimo te nzambe nda sala biso abomba ka biso mais kokole balani na kolia na kolukela nzoto lipa donc kasi yo kama oui nazo ka pastor nazo beta masolo lokwa nazo kamwa nani olingia ko salela oyo na makambo oyo mutu okosala olingi okabela yo na nani nsokozo comprendre oui nazo comprendre période toza eza période moko koma mayele tana bi koma mayele mutu to tango tanga te na talaka makamba classe te na talaka nde oya bimi mutu azokola ti suka amema ye wapi vraiment tant to kotaka na terrain to sangana ba o ba bibale na ba bibale te to yaka poto défendre que équipe gagner oya ye bibale te kangisa oya ye bibale cha bi vraiment ça vous comprendre nazo comprendre bien si ko bino batu yebi bale bo même pays malamu po total la gabi bino biso ba défenseur te bibale te to dégager ba les ko misala nyo social bi même biso nde to sala yango de bakam ndanga très bien oui nazo landa si ko biso bataka to kangi bien bino bataka po bo chabi bozo zela nini mbokoyo mboka makambu comment match sili 0-0 finga ba défenseur mama ba défenseur ba saka na problème te so yi ba chesa ki bi ndo fingi ba bango to kangi bien kuna match sili 0-0 faute na biso te faute bataka banani ministre député nan peuple bo simi garape ya pays nazolo ba poleli pasteur nazo ka bien nazo comprendre nazo pesa exemple ya pete batu ba yeba ba arbitre ba juge juge atalingi équipe afunda na misu te stade bomba bakoyeba juge akumisa na moteur mais na mnokazo siffler malam ba juge akongo bokoma na parti pris et ba juge akongo parti pris dans so za makoki te na Congo donc otako pesa rouge atiki pa équipe wana o ba beti ba le bien apesi bango rouge ba bola ba mimanga mbuli busaba ji nakamwe oza na terrain na yo ba bote po batonga station okofunda wapi ba yaka na muteka sur le bitel lupango to sa famille belé musuba kinda voyage koko ndatikela biso o te tala e comme na l'état donc ba chichi ba kotala ba côté la droit de l'homme na ndenge papa na somba kanda ko na 1960 atikela ba koko na ba ko botola na zolo belo makambo sérieux donc kas na zolo bawa e belé to za na souci ya kopesa Kongo esengo te poto kangi mitema na zo ba no clair makawa mingi président somona mamonambwa eza été bato ebele bazana esengote ya mboko mais parce ba congolais na lobaka nanga poleli mokonza mboka bundaka ekosimba pona yo soko za numéro 1 nzamba akosunga mais ozana bitumbe ebele pe ebele ba fano bazo pesa mbote mais na mitema balingi yo te ozana bato soko moni bango babetele maboko ba sekitan ba kende pembeni bafundi planyo nyonso. Oui, pasteur. Vous comprenez? Nous comprenons. Donc, quand nous allons voir mon pembe, nous allons noir sur blanc. 2024, Kengela. Ce que ça gagne, c'est que nous allons au Koufi. Vraiment. Nous allons maman peta wa. Oui, pasteur. Oh, l'air moko maman visolongo. Visolongo ezani. Visolongo eza lupango moni balambi te ko banda. Tango ti 15h ko fanda te polingi lupango ko kufa na nzala. Le bon monde ba mando yi ba chelo na moto wana kosa ko sekisa bana pa ba bengi ba te otinda sani soki balambi te côté to balamba ka propre mama ko zela ti 15h ti 12h30 simanze la bima lo pa ko sona landi na ko kufa nzala kende ba démarche bima tana pa ba voisin moningo bo solo kana mingi bo funika na basuki ta soko soko ta pana bango tala kana lo pa moto ezawa wapi plan de guerre. Ça va mani moto te koko tata te. Faut se koko ti passe ya pamba. Ba ko solution ofele kutu ba ko bakisa nzala. Yo baluka bima bana bakaliki ndenge komi na lero poko ko kina kene pa ya mado. So ya mado te pa ko lutu toma. So pas tomate ke pa koko John. Nazo betelo secret. Malin batoza na ticket nzela 4 pesa ka courage. O akenda kotala mutu soka tana espoir ba kateka matibis. Akoma na vitesse pour makanisi soka kota akokoma. Vraiment. Le bon coup de l'autre côté pour mon petit trajet pas pamba. Na c'est clair au 2024. Ba boyoka ayoka.
Salé la plan de guerre. Ngalo comme ça il a Congo na plan de guerre. Nathalie Mboka ça bien mais batuming balingi pays mais bazoli ya mbongo mbo ya mboka. Mo contestation mo na passe ya pa ya pamba. Na passe na zela ka papa bongisa ngane na koleka perte. Aji nange zole ka famille ko bima bolole ke ya moko zoba. Na katelinga corner. Yokanga dokas. Na komi na lero tin côté na kokende misu makasi. Na tala ka français te na tala kande mbongo eza wapi. Soki na te 100 francs na poche to finga imetre. Soki na kebanga babenga papa yeseki makambesi esimbi. Bon ozebisa yo. Yokanga très bien. Kende ne sika oba koseka. Soki ça fait bimi place malamu ya yango. Vraiment. On a raison, pasteur. Quand on doit faire l'escale au coup, tu vas mettre la cabine ma boque, mais ça n'a 100 francs. Fanda na place, tu vas cholinga, mais espère na souka lipe gobi, et gobima. Na zone belo polele. Et c'est mon yo fan na gombe kota betage, mais tu vas bima katongo ba ka poko tika na nzalo comme tu moka uza gêner. Kende na ngamanzo kote bazala kana bango tina te mabulu me ba mange tonda nzete, mutu yo salamba bambila, ko mekaleri nyoso kotonda ko 5 secondes ko vimba. Maman, na zone beto. Compliqué, mais simple. Mais simple. Boche vina bino moko singa na kingo boko seli batu. Unga bakanganga na kanganga. Ce que yindi to kimambangu yo. Nakosi kuto bima les premiers. Ce que bakangyo nana nani. Maman za clair. Noir sur blanc. 2024 lo batu ka misanga. Ya solo. Bo changer modèle à mabondi li. Na za clair. Botika ndalika moko te même joueur na terrain soka moni côté simbita kendaka ku kuna koto kola soko moni clair te ba kendaka congé pando papa ya madonna tenter chance ku kuna lo sambo pe prière au sera soko zo simbata changer no mabonde li mabongo na nga ona moni nzamba zo se pena ngo ba changer ka mabonde li lo ngwana mabonde la kolela lila zana mabonde li nzambe merci na komi tongo na zana famille pauvre za talinga ite souci na ngana tambola bino mona lipa tango zo lo ba seigneur merci pour na komi tongo ko tela ka faute te o matoki tatango za se ka lingi yo problème na yende changer ba donner sacrifier yo na côté ko kende ba se comme yende ko tinda lipa e ya chose comprendre nga comment on fait l'église que nzambe sala na bujabate nana ko tindela ka ko na ndoto mama telo baka sembo ko elinde nzambe kaka ndengo lobi mama makambane sila esila ndeke ba ko tinda ko tikela na nzala pa ko to sisa nyoso na nzela mama Useki pasta. Nazolo belo polele. Vraiment. Tala kutu ba ndek ba pumba so mingi likolote. Ya solo. Ba koma ko tela ba soso ti ba vivra ko leka biso to na ndana bango na seze la kapenda nini. Lolo koma na ndek na ofanda biso na moni soso ndeke wana. Soso mwana pembe. Mwana timberke na ko pumba ba likopoto pile bango to zanga libela. To kitana na se total ezagani nini. Problème est sérieux. Landa place mais ils chola. Landa côté li pesa. Zana ngombamba tshela ngo confiance. Nyonso ko sala na vie linga konje ça. Dignité na yoko kabakate. Conseil gratuit même na bandiko propre. Tambola ka ne kenge soko zia muke bomba. Mais mango même mula iba tseka même okuma lobi. Conseil gratuit. Ko dali sakanza na ba famille mingi tena ba camarade ko sambwa noki. Ya solo. On a solo ba clair. Noir c'est blanc. Oh. Ngasi ko modena me marangele kila babato. Ya komona za toujours. Azaka ndenge ni. Nazwa nazanga calme. Voilà. Vivre quoi pour sa koba. Soko simbi makasi. Mais ce qui nzala ya koba na kotonda e bana kate ponda kuku e kuba. Koba linga makambuto yo bitumba koti na kati ba abata eroki abini. Koba humilité na simplicité bomba koba le kamikolo. Obike koba le kabatuna âge. Koba koma kaba 150 ans. Koba. Ya solo. Nazo bano polili. Oh. Aboya bitumba alinga komikitisa kotonda na bozwi e bana kate poso ekuba. Mais na bosembo na komikitisa ndia umela koleka batu. Biso soko za piaka kalme soko zimbongo mibi misi yo moko. Mama. Oki komitika na distance mba gomopa pamba. Fanyita mba kotala be ya dorka sangi angindi. Or na boboto ko kabela famille mukenzo ko numi pesi propagande. Souci na bango balingaka olela bakosa ko pesa au conseil bango bachola. Na za clair. Ya moni mikolo yo bomba yo. Mama na zo pesa conseil sérieux. Attention loko lokumu fandanye. Yebisa o mona bandaka la lingaka yo. C'est pas la peine muto soko za piaka pesa ko valeur. Vraiment. 2024 c'est compliqué mais simple. Simple. Chose comprendre nga. Voilà. Kotambola bitambola mwanzati. OK. Maman na zo pesa conseil. Tambola ko la chauffeur alinga ke de kobula. Samba client ko cha camion na prince te. Et ça c'est ko beba pamba. Maman.
Kutambula mwanza na boya. Maté yango compliqué. Mais ça simple. Ngabana tambula fona chiki na kino pas d'orcas. Oso na pas na suka yomona. Cheke. Na kutola mbato te, masoto robeta na suka mais amado edef sanga 2000 na kozongisa simana pesa ticket. Tana kozana seki na kosko matabisi na ke makolo. Salela boye bakamwe. Tala bela bino nini? Nini yoloba? Kaka ba mekinga na soko kate, okokoka tetiwa wapi? Maman. Est-ce que vous comprenez? Nazo comprendre. Nazo ba makambo pété na memanga na prolongation ya faute nge bima mingi libanda te. Obi ko mema na prolongation nazo ngela kamate ya weza dignité ya mutu. OK. Okoki kozana mbongo meba choli yo pole la mingi na miso ya batu. Okoki kozana mbongo te ba pesi yo valeur pour pas sinon betela mutu te. Opona bilongi. Même na famille boko za biso tout bande ko talaka na ko pese confiance. Je te dis avec amour. Ndeko na propre ko livre libanda ko lika camarade. Ya solo. Mama nazo ba no clair. Camarade musoko za na souci na ko lika famille. Beaucoup de temps muke me ko lika mona ki kilo. Akomo fungolo ba porte. Mais osana bande ko musu ba zo ba ndia ko fungola te. Ba ko betelo ka maselo zela to ko tala na tunela yo. Souci makamo so betele bango apasi na pembeni bazo seka na monoko bazo ko sa ko pesa conseil. Ko betela ka musu n'église quand tu pas prier na français nzoka ndoki. Bon na l'église bande ko baza belé à pasteur. C'est qui nan? Yo prier na français quand tu tala. Prier na maman, ngaba tu pas prier na français na kanisa bango batumara. Zo ka tamo zo prier na français na nglo quand tu mutumala mo beteli so la passe no nzo beteli ndoki. Ya français na. Indeka français. Taka ba freno na français yo poyo kango bientôt ko kanga mami mingi. Ko deliver me wa. Ba gromo na ba gromo. Useki. Tala. Challenge na zebe de masola pété. N'invite ce que vous avez Dorcas. Oh 2024. Nazo kana bino polele. Ma kamezo changer niveau ma quantité et changer. Voilà. Naza clair. OK. Horaire moko ekenge. Pour l'hôpital mutu msoko kama zo na nese monzo kanda kukufa lobi. Neto sona lobani. Mutu mzo ko kote l'hôpital on dirait neto kukufa nzoka abiki. Nzamba ça na vice versa. Parce que problème nangeza laka makambo ba tu pe so conseil mais vie non des base numéro 1. Ce que vous comprenez. Ne se comprenez pas. Non seulement on a battu ces exemples. Il comme il passe Dorcas se fait soin. Pourquoi Dorcas il comme il nzambe sungesi et simba. Ce nous se fait na passe Dorcas ngape na kuta na danger liboso. Il que ça na battu. Dans la battu mingi ba meka kozolo ko battu la famille ba kende ko kuya place to yibati. Na suka ba koma soki na yeba kandi mwana mama na ngana bengsaki. Mais ozoka mbongo tolaka biso nzambe tanga talaki te. Soko sekaki biso to ngotika na mbongo libela. Et belé ba bebisi fina bango na lichio. Finga mutu meko tolaka te. Mama nazo pesa conseil. Ke bana ko tolaka mutu na difficulté au monde ba dobeta ngoli solo. Likambo etali yo te ozoke na sango nango. Bo fanda ko pango moko quartier. Bana na yeba bela mobala zala nzala. Moi sala mbaka mabe tika bango. Pesa mbote kende. Mutu na kwena ye makamso ko chola nzoka nde njela vie. Ko seka Joseph pamba na katonzo ko mutoko koma mokonzi lobi ye. Kwa ko yoka. Oui parce que tozo la mama na za clair. Ko seka riti pamba kufela papa na mama nzoka na kati ya libala va chako longa mutoko kota ye. Soko so isa ki betanga ko masa mokonzi bentere iso miki ko vimba te ko vimba makameza lelo. Makambo. Mwana mase o chana ko solisa ete bandaka la kola boy o yebite ko tako ken mobile nya ko ba akobala mama nazo mano polele mokili compliqué mama to mona bato basambo na quartier mo to lokuta wona place to ndimati même mutasi sa classe atanga azo poste wana ti to mo ko tuna o likamuni na simbiki kisi or kisa moto chance kisi pas bezo fait ko to na likamba pe simbati kisi zo na pote ki na kamwe singa kenanda nganga bengana nganga Maosepa. Nganga bengana nga. Oh, Fedi. Ya solo passe. La noza kisi. Oh. Na binga ngana nginda, pia keleki. Nganga teno courage nga chabi o mutu kisa yaka. Sko nganga so sala kisa za na manyoko mo ka chaka pimbe. Oh. Na ba safo mo besu na ba makaso. So ya zo tuna makamba kisi ngami su na mbala zo kande mbala kisi. Ngaso na vandi timu kem yazo tuna nga oyeli penzani na répondre me misu na mbala na sa comme loko umeni mingi ko makasa to tushango te omuti atenga cha bitere mokini nga oh na ko kisi mbonga bitere babima ngabinga babinga na muteko simba kisi abikende na moderne ko simba to kubebisa nga makambo ebele batakisi baka modele uti simba njira kindi na sisi babengi bana bobwa ke libanda yoranga osanga boy
Maman, na mwana ba fi. Da challenge. Maman ba ki tsera deni na opula ngangana. Na tina. Oh, Tala. Na pas dans son moi. Amona ne courage na ngere ka ke muto so kasi mikisi kiso ke no fere ko pesa mutu. Te. Na challenge. Maman. Ko ka iso te mo ka pesa ma kola nganga yemu. Maman na challenge. Ngaki se ko sala sans Alexa mutu. Ya solo. Maman, vous voulez. Oh. Je sais expliquer qui c'est na butu. Na kamwe. Vana wan. Ndi baka na ine kwa ine tusanza. Vana nguma. Ndi na zawe na happy ake. So do science ba misa tu ka bwana yo. Kuna ndanga ngana ta zoki ndo na diba. Na diba be yo so na mbongo to ke ndi bisemi ba. Diba challenge. Mona zope. Ta ngamo na seki. Vie za ozo kanisa. Donc kasi yo kanga très bien. Problème to sanango so ito ebaka lobby de to vanda nyana makambo abatu Vraiment to bossa na lobby di kola difficulté to kabela batu misusu esengo po to moni bango bazuli to moni bango lokwa basuki sinyo nyonso kolenga mutu te pesa mutu respect yo kanga très bien vinenge zao mutu to ko mwana nzela na yo azala na ngote mama fanda nye conseil gratuit pe masoke ke ite eza kwa match silité yo kanga très bien to mona na ba match joueur ba mona tina te akota na suka nda chabi oyo meme équipe sango to mona ba to batela motema tima te sila ba chabi te conseil na zo peso to mona même na ba famille ba yaya mi to mona ba na ba avantage lelo ba tikala tina te o to mona ka pamba to mona bango ba bolole ba zanga tina mwana moka zo kola sans venir aboya classe tongo makamneka ba voyo ade ka be ndumba o sangonelo ko zo bebisa ndako mena suka mutasunga famille ye et puis na kama ka batabon ba bongana na kisasa te akena bangola ke ba Gabon ba Tchad metanga akena ba poto abingsi famille nyonso faut comment mutu abiba ye moko to pimela kutu ba mbongo kokola na famille mais akenda lokwa kiyendi comment akenda na ba mbongo na moko ya pasa sala ni sala tina ta ungina na nzele metanga komi poto abingsi na bana batata masina ba non banoko mais auto bota propre to futa to teka ndaku to tinde poto kenda libela makambo pisa ka compliqué eza compliqué te ezande charge na charge za na catégorie différente et belé basi ba porteur za na mbongo pesa ka mbongo mais babi valeur pour batiki na famille donc ba mema bisengoti na poto akoma na poto akabana bilamba et lamba la ta mezana social famille obima yo moko te atokende ko débrouiller mon mona misusu na kenda poto na mbongo nanga okenda poto na mbongo na mema yelo zo na ndako wana et bongo bano batiki bongo na ba 5 ba belonge ba parenté mais to makomi na mbongo kungo tino ba parana nanga wapi ce qui fait etika na libela mais ba misusu ba wanga na libela nazo peso conseil yo kanga très bien mère d'orgas ingratitude et bandi na ba famille avant to koser la pays ba famille to fandi ba bengra so ko ndiminga bien ya solo ezana bandeko mususu ba bokola yo ya bitio ban kanja ko kufa tango bimisa un soft cop ntango ke simba bakomo kokatela corne babimisaka malamu na bango pa bato comme si babimiso mabe or ofanda pa na bakomo kenda na makamebele na mitema ke banyokolanga mingi nazo bano clair siko lokolo ofanda makuna tango bango balia ka France robeta masolo bakamela ko fo omoni ye babokola kuna mazaka motema mabe na bokola meme pona ko matongo na zako vivre ndengeni ezana ba maloba mususu bana bayoka na bandako eleka mutake musala suda mama nazo pesa conseil yana mwana musu a 6 ans makamba yoka na matoyi ya somo so ka classe a 5 ba bimi nerval e yokuta to 6 classe kusungande ba oya yo mutazo bele betanga tali azokama kenda rapelo no sambo melanga ja kateli mwana na somo mwana tanga sokola ko ngotamba na kubanga na kata ndako wana ko ngotamba ni kenge na sala bete soke bebi na kumemanga ngambo mais attaque na ndenga malamu charge ba lingo basakana na ndako mutalata ka beri ye parce que mwana boy soka poli akobeta peli soli banda te po bochole etikala kuna motema et puis bakutaka na ba chance moko nzama fungola kaka simba tango ko simba ko pimela pe binote akoma ko saela bino mena makamso tala banyokolanga to me quand même bazwa so ko mona kote balingaka makasho be bakata so pesa kuna mingi tant mama ko fanda ya zama tema mabe bosani obosala yi ate ya original mama nga na banga mutakenda église so yokinga église na nga numéro 1 motema no témoin comme ma bible kwa sanduku pasi ya pamba po bible ndoko mwani wana to mwana ngo munelo kwa sanduku ezaka na des problèmes sala mala mutika mabe nyo se tonda ba exemple pepe sabiso courage te moko ndenge pastor challenger vanda ya mwana nga mtatambola kana DFC nga tambola kana DFC deseni nani pastor bible kote balobadi nga nzambe na motema na mobimba to sai na modeli nyonso wana tikala nga nazala piaka nazwa nzambe ndete témoin
ya mibale na mutoki na ndo kozali lipa deux versets o ngana kanga mama na suka wana na ngana ko na 5 versets tena kwa kopengwa mingi mama bongo umate mutatanga kaminga ko pesa réponse à mathématiques na géographie yo bonga yale kama yele utanga bibi mingi bo baby sa raisonnement Mali comme ça, il a dit ça rendait un comportement. Comment va-t-il y aller? On a bandit mais le milo bakanga bid comme ça m'a mais sur le bio il avait dit voisin kaka camarade ndeko alors badi comme na G au ce qui me conseille au fond de la bia solo. Soko yokinga. Soko tiango teti etalio. Vraiment. Amana solo ba clair. Ezoko ta pasteur. Tango moninga Nacho la menzamba zakadi boso. OK. Kopi na ngana sa. OK. So na vie place ko lipa na tika la wana mama. Qui que vous soyez, o nyoso na kozona pia kango forme isimba na ndenge nanga. Na saka concurrence na mutute. O chola, o seka ngana nzambe de contrat. Achanga na Congo po ya lingi. Ngana Congo to na contrat te. Contrat na ngana nzambe ni mtachanga na mboko. Na saka ndé courage simba. Mbolo mona simbite na changer na kena nga Gabon na kiango Angola. Na Bible kutu basara bonga se na sali ngambwani. Nani? Joseph a utaka Israël qui était aussi en Égypte. Écoute, à son côté, pagano, mangindiku, kuna. Amateur va rappeler les soubaka na bête et baké Galilée ici, et si Galilée baké na Jordanie, wow, au bon niveau. Bon, il y a un gars qui est bandé, na bandiam. Depuis Bibi Bandabo, bongo. Moïse a tara ma bota na nini kuna. Bazaka ceux qui m'ont eu na ba Egypte na Pharaon. Na ko keleti ko ba akekuna so pa banani kuna. Kotaka ndo mona moto na nani na nzete. Ese zai pa ba Moïse. Akimaki dikamba salaki kote muso akenda inde pese lu pemba zonsu kune komi mtu mala mana. Amako ba mse kota na ngule simite kende chaje simite kende bunda simite kende mboka. Na ko beba mama so ba polele. Ngaza nyasi. Na bo mindundu. Vraiment. Ngolo ngwa ngole o ba changer na selete na tanga kalaba kenda wapi danga ndeni na kambo boni bego bo saka lokwa ngwe na Israël ke Galilée amata bongo so menga changer kaka na Bible ba changer déjà kala bongo ya équipe kambeke wapi mama musiki mama na kino fana mboga ona usanti kimyeza kufana bana mboga lokwa ba chemna na kacho sebe bali kambosali boni bego ba boka ngina nani nzoto sila ngalo kwa na milaba kisi nzoka kisi nganite kulia ya pasi boni boyeko kufana kongeza ndeli suma na kamwe mama ko ya kongoleza botutu na kamwe boni boy tukotika ba l'échec iti wapi mama ende li suma même l'échec école sila kanane na kamwe et premier l'échec ye ba wolo linga me anesi esidi côté na kokene ba éviter na bandi classe ici sika boni boy mais l'échec a Congo si la kati. Maman, banda ba tumana l'échec na 2024 l'échec na l'échec na ko dupla kati wapi? Ombokani. Ombokate. Maman, nazo ba claira na linga Congo mais Congo est très ringa. Et très yuno na. Patience c'est na suka maman. Oh ezanga suka boy. Patience c'est sili na suka. Difficulté ti wapi? Ato forcer on tira ka wan. Côté to kendaka ok, on dépend de l'église qui va délivrer. Par contre, délivrer ngati wapi. Boni boyko. Fais ma kamune za kilo te pays. Pays des amabe. Ngana fursaka. Mama babenga ngam kumsuto ke na baninga nga fete na mema 5 masa nga ba journal kana porte babenga na biso. Mama batali ka ndeto te mundi ba mashaka du pantalon tiawa di ko moko dongi. Mogo bendi kuna tozo kumisa na nje lati bien baruka na we simbi akanga ao to koma boye dai bokende mama pardon ngana makamu na pitara tika ngana zese makamu sisi ko yokinga ko ndimate ngando kena sabatu msu na fete betoboka na soko fenêtre elinga tena nyata mai soko na nyati mai kuna kati ko molungi ekoti ndenda ko edindi nazo bisayo na mona batega ngana ba filme na kasi je suis en fait une veste na tongo cha na poche pour maman na zana pantalon be na ndoka ngo bien so na bouger mko hotel besoka fona koza na ko pisser no fana besoka na ke sumba ko tonga na ko matera valere ma difficulté à vitara omboka basi ba chela ombimbi zo banga ko tonda po so ko tondi c'est dire ki buto ko kima na kwa munduki tin ko zo la wap na zo fungola yo ngai
je te dis tika tabino basi bonga na bilamba ya nini babiso normalement yo monika ba fête nous sommes ba veste minene kwa tombola veste pena so monika veste na nga on dirait muto kata likamba ba koko ye pe ba pese bina kana utenge on so bina pona chaka milangi masanga na kati maboko milai ya veste mutateka nga na zanu ndakosanga OK c'est le man on a concert à Fimiko oso raté talio mama ko verse ngo kilo lo kwa saki na moi molunge ataka na mbona makamna film na via mama sisi oseki oya yoki ayo aeki vraiment bon s'abonner massivement na KTJ Culture Africa TV na biso na bino to lela bino fort vraiment ma biloka kozango wapi makitoko makasi donc qu'est-ce que vous mettez là? Tout ça, dans la février, passe bientôt. En fait, fidèle en tournante. Et semaine prochaine, on va mettre ma solo. Il y a Saint-Valentin. Bientôt Saint-Valentin. Passe à expliquer pourquoi Saint-Valentin. Au Covid, on a Saint-Valentin. Voilà, la semaine prochaine, passe à continuer donc il a Saint-Valentin. Tout le monde les wapi. Ok. Merci beaucoup, fidèle en tournante. Tu vas autour invité la biso ya mokolo ya lelo oya benga makina kombo ya pasteur invité la invité ya Peter auto mesana ko lande butu lokola moi na KTJ Culture Africaine sarabino bo sabonara toujours bo za la décité na sabino aza ka ba info réelle ba news ya bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci na confiance et fidélité o bo pesa biso na KTJ Culture Africa kaka nene bisarabino bo s'abonner bo ko za la décité bo tu ko landa invité na biso ya mokolo lelo oyo to yambaki ye oyo to décortiquer na ye actualité oyo apesi biso mateya oyo apesi biso ba conseiller pasteur John Lité apete na pesi merci na babonné tout o ba s'abonna na KTJ Culture Africa ye mutuna no s'abonner te s'abonner massivement au kozala des cités na pesi merci na les deux jumeaux oyo bazalaki na derrière caméra bana ya Fumu Kimbangu, Chardeli Tieka et Grâce Sembo. Na pesi merci nyonso na internautes balanda rabiso butu loko la moi. Ce qui est sa zone qui est écouté le micro mizaliko ya bye et à la prochaine.